Mbuto ya ndembe jelete mafuta sikizani ngabino grande dame avec un grand G na cadre ya actualité bandeko babolingo nzamba mona pe apambolela ngabino. Bandeko sangwa lelo to pe lisolo ya lelo toyebi eza na ba rumeur ezotambola sur liwa to kufa ya Edingo moto na ngenge. Et je peux vous confirmer que Edingo est bel et bien vivant, mais sauf que azali na état critique. Donc condition na ye ezali malamu te. Toza na ba voice, bon, vu que tozo sala émission moi chaud, peut-être on n'aura pas le temps de la bino, ce qui ressemble que tout ça la continuité, tout peut continuation émission oyo et lobby ou encore après toko meka la bino bilili to pe ba image parce que zana bato ba kiti sur le terrain bisika azali na hôpital et mungana kantia kuto ana braza parce que et c'est là plus abandai nde okende moko zo ba traitement. Pourquoi? Parce que bato belé ya bamboka libanda tel que Congo, Yangambu, Gabon, balingake mingi, et ce sont des gens oyo de temps à autre basungakaye selon ba information toza nango. J'avais appelé un frère journaliste, un bien-aimé, il est aussi connu et il est journaliste de formation à réseau résidé na Kinshasa, tellement à du domaine et pas ebi moi mingi sur et ba vie ya bandeko na biso wana nde ameka ko expliquer nga eloko wana lobi non soka akendaka braza mingi eza parce que azalaka plus na babenga bango banani bapartenaire to mpe bato balingaka ye na ngambo wana même Gabon tout ça, et de temps à autre bango nde basungaka ye. Mais Edingo actuellement il est malade, il est à Kinshasa, azali na je sais pas na ngalema elo mwa bongo ça fait plus de 4 mois selon ye moko ndenge azoloba 4 mois aza cloué na mbeto hôpital. Bato bote komona ba vidéo ndenge azoloba ke azobela care, ba vidéo wana tamboli plus ou moins 2 jours passés baneko kotambola depuis ya je crois 48 heures ou 72 heures et ezotambola bato belé basalisali ba émission ke ndenge azali souffrant na hôpital, aza souffrant pardon, et lelo eza na ba rumeur ezotambola en disant qu'il est décédé ou encore il est mort. Et Edingwe, bon, c'est vrai, nouvelle à Soukonga na utu kozwa, na zu yango ka sikoyo, ba auto publier yango na page moko ya plus ou moins 2 heures de temps. Donc na lo babo ya 2 heures de temps, ya na page moko ya monene utu ko publier na Facebook Edingo akufi. Mais na landi ba émission mususu ya bandeko misusu et sali plus de 2 heures, une affaire ba 5 heures 6 heures de temps. Oyo ba bengi Edingo na téléphone. Que dire? Quand l'espace c'est vrai, bakufa pe l'espace à 5 minutes, mais koyoka ndenge zoloba bien qu'il est souffrant, je ne crois pas que Edingwe est mort, et surtout que azali moto monene na Congo, donc liwana est certainement na minute moke net koningana. Donc jusque là personnellement je ne confirme pas et ou encore je n'affirme pas qu'il est mort ou qu'il est décédé, mais néanmoins par rapport à état critique au Edingwe zana yango nde tomekaki toya tosala mwa émission pour topasser message et surtout topesa conseil mpona bato balandaka biso. Vous savez que on est plus basé na toli to mpe na conseil. Message eza nini ya liboso ke azobela mpona bato bayebi te to mpe mpona bato bayoki ka lisolo tozoconfirme ke Edingo azobela makasi, il est sérieusement malade. Ye moko alobi ke azobela cœur. Mais na basango oyo personnellement naza nango tango de Jésus akufaka mwana Edingo boyebi Edingo auto kokufela mwana de Jésus, je crois esali 6 mois te son fils bien-aimé de Jésus, il paraîtrait akufaki na sida. Bon sida ya nango maladie ya soni te eza maladi motu nyonso akozwa yango. C'est vrai ezali ba maladi oyo na même kotanga kombo nango ezalaki eloko moko bakoki kotanga te mpona so moto olingi oloba ngo ifo koloba sida ou bien koloba ngo na bacode moko boye non sida eza sida point barre, ok. Voilà, de Jésus selon ba news to ba spéculation akufaki na sida. Il était jeune, azalaki jeune homme, mais akufi à fleur d'âge akufaki na sida. Selon ndeko abetelaki nga parce que azali mwana matete
et azala pe mwa mingi na bamilie wana ya bamambo bakisi parce que toyebi ke dingo ya katiere eza baa bato oyo kisi eyebani eza kobombama te batravailleur bakisi basalaka banini tout ce que nous connaissons ya bamambo wana ya badomaine wana donc ndeko abetela ye ngai ayebisaki nga ke il paraîtrait papa na mwana babima na mwasi moko ce qui fait que soki de Jésus akufa na sida ye edi mpe azalaka nango alobi ayebisaki nga aconfirme nga en disant que yango omonaka azalaka des fois boyoka santé na ye moi tantôt et puis moi plus tôt période même de Jésus akufaki bato oyo balandaki baobsèque bomonaki ke edingo azalaki bien te babande kosimba ye ya kosimba même pour abima na mutuka c'était pas parce que son fils était mort choc wana non c'est parce qu'il était malade l'état ya santé na ye ezalaki bien te ye moko awuti koloba yango na moko ya bavoice oyo tokotiela bino je crois peut-être lobi to soki tokosala susu émission ka mpona tocontinue kopesa sango ya edi alobi ça fait 2 ans depuis santé na ye koma instable donc ça fait 2 ans depuis santé na ye koma instable ya edi ça fait 2 ans et akoma mwa kobelabela azala koka lelo bien lobi mabe lelo bien lobi mabe et actuellement il est à l'hôpital il est vraiment souffrant alobi ke azobela kere et même elobeli fo bomona ke ekomi mwa ndenge monoko etengami je sais pas so mpe eza AVC mais il est vraiment souffrant azolela azosenga lisungi aosenga lisungi moko ya cause ya émission oyo eza ke communauté na biso ça fait trop mal komona ndenge nini to abandonaka to mpe tobosanaka baicone na biso bato na biso ya minene oyo badekoraka to mpe badekora mboka na biso parce que so tolobi tokende na culture ya mboka Congo bakombo oyo esalema ya bato oyo batiki baempreinte to mpe parmi bato bakotikaka baempreinte na bakongo bandeko baedingo baa na kati eye kaka te bomonaka ebele batia bango na baoubliette bakota na bazoubliette ntina ndenge bakufa bakenda bato balobela bango te edingwe na cadre nanu ya culture ya oyo etali ndenge makambo ya mboka etambolaka tout ça toyebi ke edingwe asala fierté ya Congo mpe akontinue kosala yango bien kata atika kati yango mais asala histoire moko na mboka wana c'est pas une personne oyo lelo akozala na baeta moko boye et l'état ezokipe te au contraire amutu oyo il faut leta ezwa responsabilité ya basoin na ye s'il faut kotinde même à l'étranger akende kozwa basoin nde pasi na ye kolela na ye ezalaka yango wana des fois azalaka mingi akendaka mingi babraza pourquoi parce que la plus de fan oyo balingaki mpe basoutenaka ye bangambu wana okata mosu abeli akoti hôpital oyo na braza na Congo Kinshasa banani mpenza baza na médecine ya makasi ndeko moko ayebisi nga alobi non c'est parce que kuna aza na bato basponsor par rapport à mboka Congo ça fait trop mal eza ka ye te mikolo eleki bandeko le trio d'Asufa bato bayebi le trio d'Asufa babula ngando moko na bango atikalaka parce que mibale mosusu bakufa kala moko wana auta ye kokufa so na bosani te apparemment ndeyeka mbula oyo tata wana akoma kovanda na bandundu likolo kaka ya bacondition ya bavie yango badifficulté tout ça ase retrouva na bandundu ndenge toyokaka na mosika akoma soki sentinelle babilo mwa bajaro na botala bamosala batata na basala nde basekisa bato balongola bato bastress vraiment eza mawa mingi eza pasi ya pas que lui eya na bato ebele bandeko ekeko bomonaka ya fikine ekeko ezaka ya fikine wana ya mutu asala ekeko wana mutu asala ekeko wana tata wana autaya kokufa je crois ezalaki
2 ans passés plus ou moins, année passée ta année écoulée, ce papa a souffert tina ndenge basouffrance yango ndenge ezalaka kaka. Bino boyebi bapasi mingi ya Congo, bamaladi mingi ya Congo ekoma badi ya basouffrance moto mpenza atali nga na yango moto nango nyokoma te tellement pasi eleki donc tina niveau ke basusi motu donc akomi ça ne va pas moyen. Mais c'est triste ya koapprendre kaka na dese ya tata wana ke tata wana na bafin ya bamikolo nde asuka viva bavi moko oyo ke moto akovivre te. Mais aza motu oyo asala monument ya fikine bota monument wana ndenge ezalaka. Mais l'état abosanaka ye complètement totalement. Ntango akufi kaka nde bayaki so mpe kozwa charge soki ya baobsèque soki nini. Pourquoi tozelaka bato bakufa bongo to ya kolakisa soki ki bon samaritain soki ki eloko nini soki ki congolais. Mais pendant que moto a envie na place bo honoré ye surtout soki AGC epusani asalelaki mboka et fierté lokumu ya mboka na place peut-être bo manifester gratitude moko na mosala moto asala. Mais vous laissez la personne souffrir, surtout plus grave moto abeli azata mosusu ata na possibilité kosomba kisi te mbongo esili elobi moto akufi bongo bozoya boya na bambongo bopesa famille. Franchement ça eza na sens te ezalaka vraiment bien te babiloko bakongolais basalaka. En fait baza ebele baikona mboka bato oyo basala fierté ya Congo oyo bakufa pendant ke bazala en vie bakoma na bavi moko oyo ya mawa ya pasi ya mabe koleka eza ke leta abosanaka meme bango bato lokola bamama nzita bakufi bamawa moko ya donc nayebi te sifu na tokoloba nini toyebi mama nzita uta kotika biso je crois l'année passée avant kufa asalaka AVC mama wana naoka mawa natali émission moko ya mwana na ye plus ou moins 2 ans passé ndenge azoexplike comment est-ce que banyokwamaka meme mpona kozola mama kosomba kisi mpona mama bakine ekomaki impossible. Mais mama nzita toyebi mama nzita baa bato oyo bapesa lelo soki théâtre congolais ekoma théâtre congolais maboke tozobenga bamaboke bango bato babanda babiloko wana banzita baa bato basalaka bakombo. Mais mama na babosanaka ye complètement et totalement ntina ndenge asali AVC abeli bato bakipaki ata te. Même bango moko bato bathéâtre kutu bosana ntina ndenge akokufa ke vraiment babizaleli oyo soki leta ya mboka akoki kotala makambo kozala bien ekozala bien bakoka koluka kosorganiser de façon ke bato oyo bahonore mboka Congo na bandenge moko boye ezala na culture ezala na nini bazalaka meme na baprivilège moko boye ke na vieillesse na ye so akoma mokolo na place akoma moto akolukaka puisque asi atravaille asali mingi neti bedingo wana akoma ata kozwaka pension. Mais oui bokoma ata kopesa ye chaque fin ya mois akenda kozwa mwa soki $200 moko boye epermettre ye asombi ata fufu asombi loso mwa miliki avivre ata mwa mikolo susu moke na se na moi. Donc eza pasi mpe mawa message ya liboso tozali nango ya kopase yango wana. En tout cas leta ifo atala makambo oyo bato lokola bamamale bakufi na ntina niveau toyokaka na lisolo mamale akufa azanga meme na esika ya kolala. C'est vraiment ridicule. C'est vrai biloko mosusu ezali irresponsabilité ya bango moko bakolo nzoto na koya pe wana na kolobela likambo yango même en passant nazala mpenza nasala toute une émission pour ça. J'en parlerai. Po toshite bandeko nalobela yango kaka nalobela yango mpe kaka et puis après bongo nakokende conclure na point ya suka oyo eza mpenza capital na par rapport à émission oyo. Point ya liboso tolobeli comment est-ce que l'état azo néglige to pa négligeaka baicone bato basali honneur ya mboka lokumu ya mboka baservir mboka na bandenge moko boye ezala na bamasano sport ka nde touti komentionne edingo azalaki catcher bato mosusu toyebi art eza vaste bamosusu baza na badomaine misusu l'état vraiment akoka korevoir likambo wana ke bandeko na biso wana soki lelo abeli to age epusani akoki kotravaille susu te bazala na baprivilège moko
ba leta ye ba kotala bango na liso moko boye organisation moko ezala oyo bato wana bazala reconnu de façon que bazwaka soin na bango parce que ebele bazokufa avant mingi bakufaka peka avant. Pourquoi? Parce que à un certain âge bandeko makasi yo moto aa nango na 40 ans pardon azalaki nango na 30 ans na 25 ans na 40 ans ozala nango su te ntango akoma na 55 ans 60 ans akozala su moto akokende kolukaluka te matakitaki nde ezonga asala boye mpo nazwa e nde baage wana oyo okende moto fo azwa pension fo baluka bazwa soin ya bato e ntango moto akomi na baage moko boye ekakomi ya koforce bamakambo ya koluka soki nini soki ndenge nini yango nde moto mpe esalaka bato oyoka moto peut-être azali na mwa 15 ans moko susu ya vie mais malheureusement boyoka moto akufi akei asali eloko te atikala ata kosepela te a fleur d'âge moto akei kabo akufi akei na ba 50 ans moto akufi 50 ans c'est rien les amis. Pourquoi? Parce que na ba mikolo ne asuka na place apema na place à se reposer parce que pension ezala po moto se reposer na ba œuvre na ye na misala na ye azolia mwa mbongo moke ya leta oyo ya servir et mwa kimi ezali ezopermettre ye mikolo na ye mpe epusana mais ntango bapression bamakanisi bamakambo ebelebele baproblème basurcharge moto awumela te moto akosala mpasi migraine ekoya akosala AVC e consort lobi moto akokufa. Le point liboso tonga tolobela yango wana po ya mibale bandeko c'est vrai na mboka na biso art neti batéâtre bamaka misusu c'est vrai kofuta comme tel ezalaka mpenza te mais néanmoins bandeko na biso soki bakoki kosorganizaka de façon ke lobi soki akufi akoma moto bakosenga te kozala malamu. Les amis constat eza ke bandeko ebele basala bakombo oyoka mpe ntango azalaki nano mwa bamile bandaka nango komonana mais manque organisation moto akomi na bata ya suka to na bamikolo ne ya suka mikolo ya suka c'est trop dire baage epusani mwa moke mais ya mawa na ya mpasi ezalaka boyoka keno meme esika kolala moto azalaka nango te moto afutelaka ndako. Comment expliquer joueur monene lokola Mamale na kombo oyo Mamala asala Mamala se retrouver ate esika kolala azalaki nango susu te mais c'est ridicule eza mawa mingi baafricain il faut to changer conception parce que bandeko na ngai tolobela makambo oyo lelo oyo towana bajoueur na Congo oyo babeta bale basala bakombo bazwa bachance misusu oyo akalakala kutu eza ke baperiode wana peut-être chance apoto ezalaki te mais basalaka même kombo mais baoyo bazwi bachance ya kobeta neti na bapoto ke basomba ye mpe na baekipe ya minene baza mwa ebele tel ke babakambu c'est vrai baza na bajeune lelo baokontinue nana kobeta bale carrière na bango eza nano bandeko mitu esala s'il vous plaît ya mawana ya mpasi ezalaka ke oyoka lobi moto akoli akomi na ba 50-60 ans boomone na mosika bootia ye misapo aza na eloko susu te mais ezalaka likambo nini. Par contre mindele c'est pas le cas mundele so asisi carrière na ye professionnel oyo azali footballeur kaka pendaka azosala yango wana azala actionnaire quelque part ana entreprise na ye na bandenge moko boye bato lokola babekam babozwi kosilaka te lelo so akufi bana batikali ya bana batikali nango ainsi de suite. Pourquoi? Parce que mondela amonaka mosika okotikala kaka statico te malheureusement pour les africains mingi ezalaka bongo esprit ya créativité ezalaka te carrière esilaka yo obeta bale lelo obeta bale pendant 50 ans te so ozwi chance okobanda kobeta bale par exemple na baage ya 18 ans okomi professionnel 22 eza tout ce que vous voulez mais yeba ke na ata mosusu na 38 ans ou 40 ans mpona baafricain neti tokitsaka mpe bambula na ba 45 ans oza su na ekipe te sikoyo ozoprévoir nini. Malheureusement pour nous ebele toyebaka so boluki bango mawa mingi ye bandeko na ngai mawa mingi
Baobima lelo peut-être na ebité na ndenge ba génération ezo changer ba bambobele pe ezo changer bana pe mingi ebele baovanda pe mingi na bapoto azala na poto andimi abeta po na Congo. Bon, Bwana quand même bazala moins différence ezala parce que poto ya poto. Mais généralement bandeko en tout cas likambo yo il faut tomeka ko bongisa côté wana. Tomeka ko bongisa côté wana. Non seulement ça, lisolo ngo peneti likambo penza ya football, ya ba footballeur parce que na domaine yeneti ya bon art kande to uti koloba c'est vrai bambongo comme tel les ala penza te. Football et foot arabien. Mutu so abeta déjà bal aza na niveau international amona déjà moi ba 1000 na ba million moko azo tanga ngo déjà. Bato lokola ba Chancel Mbemba bana bambongo. Bana bambongo, c'est parmi les joueurs qui ont gagné bien. Oui, c'est parmi les joueurs qui ont gagné bien. Il est millionnaire. Et baza mo ebele. Lobby carrière ici là, c'est vrai. Attention au bomba, mais malheureusement pour les Africains mingi. Tout le baba congolais hein. Bon c'est vrai généralement les Africains mais tout le benana biso na mboka na biso ba congolais. Namona ba joueur na biso jusque là ata joueur mon côté personnellement natikali komona to a convaincre ngai que après carrière professionnelle à football créativité que ameka atako élargir vision eloko auti kotika ana po ba misusu baya bazwa relève nango a créer moi ba mamomo na pona zala comment on dit mutu lokola Abedi Pelé o ya Ghanéen Pelé ana bana na ye mibale ya mibali babetaka bale bato baza na monde football bayebi Ayuna Jordan babetaka bale na niveau international baza ba Ghanéen eza te ke baya poto nde kabiso to yaka ba poto na to oye okomova na poto encore obwaki ngunda et puis après okoti école de football non bana ya Pelé wana baza ba Ghanéen au Ghana grandi au Ghana babandi football na école de foot ya tata na bango créa Abedi Pelé za na école de foot na Ghana ba école de foot to mona ande za na ba poto ko tika ba na école de foot Abedi Pelé za na école de foot bana ne babandeli wana ti ba kei na carrière professionnelle lelo ba grand joueur moko abota na mwana ya pembe ba Kardashian ya Congo. Au fait c'est une fierté lo na olingana lo bande yangwana bandeko na Congo joueur nini ba grand joueur tozala na bango pe tozala na bango baleka misusu lelo bazali ezala ba loi wana et les autres nani yango a créé ta école de foot oyo toyebi penza ke soki ezali obomba mpete koyebana to nani oyo amekata ko élargir vision na bandenge moko pona kolukaka ko aider ba jeune bazokoya après et ça là moi personnellement et ça là pas si eloko wana vous n'avez pas l'idée mais tozaka na ambiance basi kokanga babar kopanza mbongo na ba musicien c'est ça les Congolais vision ezalaka te lobi bokoyoka o mutu wana akufi atikali kotika eloko te atikali kosala eloko te kombo kaka ke azalaka joueur monene eza mawa botala bamutu bele Santos lelo namoni photo atata na miyokeli mawa natuni moninga mais c'est quoi cette alobi merde tika ndeko wana kaka boye donc biloko omelaka babiloko makasi de so bomoni Santos ndenge akomi lelo bandeko nayebi te vraiment bandeko bolimbisa mais c'est triste donc eza mawa mingi soki bandeko na biso oyo bazwaka ba grâce ya kokoma na ba niveau ya koyebana bakoki s'organiser ata ke batia mo ba garde fou parce que carrière esilaka bale lobi na kotika musique lobi na kotika eloko songolo sikoyo et après malheureusement bakongole tomona musika te ozwi lelo lia lelo silisa lelo makambo nyonso esila lelo et puis lobi après bakomotanga komono na passé otikali ta kotika ta
ata babenga yango nini elembo na mokili te. C'est pas bon, c'est pas bien. Les amis, je crois ya moke nazali na mposa koloba yango wana avant na chite na point ya suka. Eddie Ngoe, c'est une personne oyo personnellement nalandai mwa mingi na bémission, asenga mwa ba aide mwa balisungi mwa trop na mboka na bandenge moko boye, me azwa yango te. Nalanda ye na émission moko azolela alobi à l'époque ya Mobutu, asenga Mobutu aorganisele komba na à l'époque Hulk sur la bosanité. Oui, je crois bien. Tant Hulk a ça succès. Abi anasenga na mokonzi kaka ndenge asalaka na Mohamed Ali a organisa combat Mohamed Ali bandeko toyebi Ali Boumie eleka na Zaïre à l'époque na basoki ba 70 combien soki nini. Abi nasenga moko période wedding wazalaka na moto na ngenge. Alobi nasenga sans succès. Comme azalaka moi vulgaire bandeko bayebi edingo azalaka vulgaire. Alobi soki nazalaki mwana mwasi nde balinga bayamba ngo ya kolukanga makango. Mais lokola na mwana mobali lokola na sa etingo bamonaki baza na intérêt moko te. Na seka esalaka na pasi en même temps bamonaki baza na intérêt moko te. Bref les amis, tout c'est quand même, ça fait quand même mal. Congo mboka na biso vraiment ezaka pasi Congo ya mboka mo epambwami. Congo la azalaka na grâce moko likabo ezalaka na makila. So alobi akota musique to asala musique to ayemba mituna me moto atanga kanisa ondira kenda yina asala soki nini okata mosusu ayekola ata kobeta guitare na classe te, ayekola koyemba te, mais naturellement ka atala yango moko epafuka bosepela boloba mais non oyo toa na ye aza eloko mosusu. So boke na sport football bokei na eza ebele toza ebele même na comédie, mais malheureusement ya pasi na mawa eza ke progrès ezalaka te ou encore les gens n'avancent pas. Bato bakenda musika te liboso te dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que soutien comme tel na mboka ezalaka nango te, aide comme tel ezalaka te. Les amis, soki Congo tozaki organisé lelo tolinga toza parmi bamboka oyo ezwaka bamédaille en cascade, eza na baolympique, eza na mais malheureusement mboka moko oyo kutuko bino bosu mona bajoueur baokende compétition quelque part, mais mbongo soki ya kolia soki ya kosala nini soki eza nango te. Non, Congo ya suka na mboka vraiment. Soki série ekoti, organisation ekoti na bakambi ya Congo na badomaine tout, bandeko bondimela ngai ka nde tolobaka RDC eloko makasi ya solo. Donc sango kotambola na Congo ba Usain Bolt barobima bazalaka déjà, mais soutien financier ezate, série ezate, donc c'est compliqué les amis. Pour chiter la vie à mokuse moto akosa te baedingwe oyo toyebaka bango tozalaka bana mike makasi bazala nzoto konongono tala mbinga mobali lelo oyo bakomi mpe mikolo bakomi mpe na bata ya suka kala te azongisa molimo pe. Ouais, quand je dis kala te nalobi te ke na osouhaite liwa azokufa lelo te, non eza elobeli. Donc pour dire que tout mutu nyonso akoleka mutu tu aokufa. Donc ndeko mwasi ndeko mobali ntango ozovivre il faut yeba ke liwa ezali eliwa tobenga yango mobembo. Bato balanda ngai à chaque fois nalobelaka likambo osango matanga to ya na mentionaka eloko mobembo baprépara yango. Mon ami, tu es au son de ma voix, demain tu mourras.
il faut le préparer voyage wana pendant que tu es encore en vie. Nathalie Edingo na mbeto hôpital muto babenga moto na ngengelo mu fort. Alobi azala na braza nani ayaka kotala ye shepat na bosani kombo na bavoice ya ye zota batisi na baémission ezotambola na alobi moye tokende ezalaki te parce que nazali na makasi ya kotambola te, nazali na makasi ya kokitela mbeto te. Edingwe yo ozanga makasi ya kotambola po makasi ya kobeta bato banozwa pi yo moto wana kobeta bato ondire likambo mosusu lelo oyo na kotambola oko kotambola te bandeko. Pour dire quoi? Mpona olobaki na mokili oyo elombe aka nzambe. Ok, il y aura un jour où on se retrouver contre mire ou encore cloué na mbeto ta mosu makasi ya kotombola loboko po tia ata lipa na munoko oyo okoka te komela ata soyi oyo ta mosu oyo ekomela problème. Les amis, ntango ovivre kovivre ka mpona lelo te, vivre mpe mpona lobi. Edingo azala moto ya makasi babetela maboko bayembaka baselebraka. Lelo Edingo ana makasi su te ya kotelema na mbeto bakomosalela nyonso, bakomosimba ye ya kosimba, bakomolesa ye. Na Ecclésiaste je crois na chapitre 12 bisika Bible ezoloba jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse. Sala oyo nyonso motema na yo olingi me kobosana te, un jour rendre compte ya bamambo oyo ozosala, un jour olega na jugement. Quelque part na passage wana bazo koexplike na parabole comment est-ce que malheur ntango ya koakable moto, liwa ntango eyaka ti moto akóma na niveau ke akokosa eloko te, baoloba ntango wana bomoi souviens-toi de ton créateur. Bandeko nzambe atubengaka bato na bandenge ebele, nzambe ateyaka bato na bandenge ebele mingi na nzela pasi. Dieu interpelle les hommes, mais malheureusement ebele te basezisaka opportunité wana. Namoni Edingwe bato babengi ye par na telefone baopose ba question, alobi ya mwana papa Simon, balobi me toyoki sango kufi, abinga na mwana Simon kimbango kiangana, alobi tant que papa pesi nzela te na kokufa te. Non, le souffle de vie c'est Dieu qui le tient et non Simon kimbangu kiangani ouais Eva, c'est le Dieu vivant, le Dieu créateur. Malheureusement, malgré la souffrance, malgré son état, conscience ezaka ate bandeko, qui sait ta mosusu pe aozora pe grâce wana te to pe chance wana te ya reconnaître que y a un Dieu au ciel et non kimbangu apesa bomwene na Yesu wana po abika. Nalobi te ke eosalema te, mais il se pourrait pe ezala bongo parce que tomona yango ebele. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, omoni na vie eza na bamabe oyo tosalaka frontière ezalaka, limite ezalaka, eza na bamabe misusu so okomi na baniveau ya kosala yango yeba ke kokabwana no na nzambe yango wana ta mosu ozwaka mpe su chance te ya kozongana na makolo ya nzambe wana. Moto so asi ateki âme, là je parle en général naloba personnellement na Edingwe te, sali ekomi impossible. Ah oui, pourquoi? Parce que âme ebisi ozo se reposer ba sentiment. Pour que moto akoma na niveau ya kondimela Yesu, il faut asimbama. Nde tolobake motema esimbami, âme eza touché apesa motema wana na Yesu. Mais lorsqu'on vend son âme, esika ba sentiment na ba émotion eza souté, eloko okomema yo na lobiko eza souté, à moins que nzambe na bonzambe na ya sala miracle. Pour dire quoi? Pourquoi je vais mentionner ça? Yana bato ebele lelo tellement bien à vivre na yazo li yazo mela, il se permet de tout. A kantenet ke no mokilo eza ya ye, a bosana ke eloko nyonso ezala na ebandeli ezala pe na suka, a bosana ke
mokili eza ya ye te, un jour akufaka eke mokolo pema aza. Bandeko toa na biso bato, c'est vrai tant toyaka na mokili il faut toya kosepela, toya kosala o motema elingi, mais yaya kobosana te kiyandi au ciel et que un jour au rendre compte ya vie oyo vivre na se na moi. Donc tu as tout intérêt ya kozonga na makolo ya Nzambe wana, ya koyoka ye pe ya kobanga ye. Donnez vos vies à Jésus, donnez vos cœurs à Christ, afin qu'azala maître, yenda orienté, yenda kambala kiso nini osala te. Quand je vis ces papas na mbeto hôpital na kolobe komi ya pasi, navandi na bia la vie n'est rien. Mokili eloko te, nzoto ya pamba. Que le Seigneur nous aide. Yaya, c'est le temps. Avant le baiser la trop tard, oyebi te. Lelo komika mutu alali oyo alamukaki te. Na otomona photo mo video ya bébé mo na Facebook ndeko na nga Tanya Ezeke a partagé une story na ye bandeko. Tala bébé kitoko. Oyebi bébé ba bébé na ba 8 mois nde baza elenge na ba âge wana entre ba 6 à 10 mois ou encore ba 4 à 10 ba âge wana. Bébé mo sembe ya misuni ya nzoto lengi mwana mwa kitoko namoni bakomi rip bébé. Ce qu'on atali vidéo ngabi mais bébé abeli nini? Abisinga mama bébé abeli te. Bébé abeli te alalaki alamuki te bandeko bébé ya mwendena. Mwana azalaki bien azosakana malali alamuki te. Lisumu nini asali ebongo yo mokolo. Bandeko tobanga Nzambe. La vie n'est rien. Des messages nazali nango ya kopesa. Que le Seigneur vous bénisse. Moki tozali nango ya ngona, que Dieu vous bénisse. Je crois tout le monde en balassima. Soyez Emmanuel Liboso en tout cas. N'hésitez pas à s'abonner. Moi c'est la grande dame. Moi like nous et ça la biso bien. Mon commentaire sur si je suis allé à l'Ési. Moi libonné. Nzambe ya mona papa mbolela ngai bien. De bonnes choses. Merci. Au revoir.